Mbote na bino nyonso bolandaka chaîne na biso ya Famille Libota News TV. Vraiment bino obozokata na bino bopesaka attention na bino epa na biso. Vraiment biso pe topesaka attention epa na bino na ba commentaire na bino bochaka. Vraiment nzambalola apambola bino bisika pe bozwami. Balobi yo koti pour la première fois na kati ya chaîne na biso ya Famille Libota News TV. Vraiment au s'abonner ceux qui n'ont pas s'abonner ou cliquer la cloche de notification pour que à chaque fois ceux qui touchent émission na biso bande kolanga et comme la yo vraiment balobi na chaîne na biso tolobi la ming tolobi la belle vie quand il a patrona balobi la maman de Famille Libota maman comment vraiment ba gros bisous à toi maman belle vie quand il la patrona wala bisika to na film na c'est traumatisme balobi beaucoup na kata chaîne na Belle Vie TV pas yo bokolanda film na fezali koleka ya kitoko makasi ya traumatisme vraiment balobi batu baza traumatisé cette fois-ci en tout cas toko tatolanda film et que ça so plaisir voilà topesi Famille Libota mobimba mbote partout vous êtes dans le monde entier. La famille toeli ni makam toeli ya grave ya somo balobi guerre et les sous makasi. La guerre sera longue et populaire. Guerre entre Theresia na 7e bagarre. Bandeko. Na makambu nini na makambu kaka ya Bijou la reine. Maman na 7e bagarre tout le monde qui a fait qui émission na bandeko nga j'espère qu'il va te béler bazui occasion ya kolanda émission ya 7e bagarre. Après tout le monde réplique ya Theresia bandeko nga. Au moment où je vous dis, makambo ezo ko s'aggraver kaka. Finalement, bata théâtre bolingi nini. Finalement, bata théâtre bolingi ko distrait biso pourquoi qu'est-ce qui ne va pas? Na ba guerre moko boy o ezanga mutuna makolo ba guerre na pona na luka ki yango mutu mo ba vanda ki na artiste mo boye poye asala succès na ye et senga qu'il faut diviser zala. Donc succès na YouTube, poto lo be YouTube succès na YouTube pour ça lango et bande ko senga ke il fallait batu ba panzana il fallait batu ba kabwana il fallait batu ba finge ba finga batu na kombo na ye pour que ye azwa succès ozomona yango tozomona ba guerre nyonso ezo continuer jusqu'à présent boye ko bebsa monde théâtre si la uka ko bebsa monde théâtre siko to longwe na wana to qu'est-ce qu'on pas mama Teresa kolanda émission ya 7e bagarre et loko nini ya mabe au 7e bagarre et puis ce qui est grave 7e bagarre atangi kombo ya mututi elle a juste parlé balobi celui qui se sent piqué connaît l'affaire dans 7e bagarre atangi nae alobi na Bijou la reine bisiko ko zokende yeba ngo porte-parole azalaka déjà. Parce que soi-disant des bon bandé koloba, Bijou la reine a qui porte-parole à Belle Vie quand il a patronne. Maintenant, et si kozo kende ba peut porte-parole azalaka. La famille, tout ça analyse. Si ko tong le 7e bagarre lo bibongo Theresia, yo mbala moko kamati ozui. Si ko donc c'est que yo za ka porte-parole. Mais yo asimaka nyonso non quand tu es na babaku ndongo zara yo lo baka yo za wana pona ko défendre si la ukana nyonso en tout et pour tout. Maintenant et lo quoi y qui porte parole et soit pourquoi donc maman moko bazaka na ba rage na moko boye o avanda na ngota mulai a profiter na mo na likambo pena ye pena profiter si amalo ba ke non ngani na za boye vraiment na profiter ne loko yo non profiter na trouble oyo ponga pena na sia mapenza na régner bien nga Theresia maman Theresia oui des fois ko il faut aussi respecter aux amukolo maman des fois penza il faut aussi respecter ba nini ya kosala te ye OK non mabe makasi maman OK non mabe makasi est-ce que vraiment ba malobo yo zo bimisa pour la 7e bagarre. Sauf vraiment les 7e bagarre nenga zo ya ba yeli yo penda bo sa su guerre yo na 7e bagarre yo ko ka 7e bagarre parce que 7e bagarre le comment ko sambila na ye 7e bagarre comment ko sa be mission so lundi be mission 7e bagarre on comprend vraiment que non vraiment muto aza immature et pardon aza na maturité makasi bo excusez-moi
ozoti 7e baga aza na maturité moko ya haut niveau. Mais Thérèse so la dit émission ekomaka à terre mama ozo babisiko ovandi te ozo babisiko silami te. Thérèse za mukolo zala maman oza maman. Oyebi ya moko na monaka Thérèse azonga nika na makambo alobaka aya moka miyeba na ete omoni trop ya koleka na émission eza ba makambo susu olobaka lelo yo koloba le contraire nango ozo ko se rendre compte nango te parce que tellement que oza trop télévision oza trop ya koloba pe koloba no ezaka koloba mobe o senti que muntu azaka na ba haine moko be kati na ye. À chaque fois Thérèse soit c'est l'émission ça la kana ba haine jamais vanda poser senti que poser vraiment comme artiste alors c'est l'émission ça poser jamais azala kaka donc Dieu mutu mobe ko azala ba biloko mobe vanda kati na ye siko lelo yo moko mutu ndimaka ondima batuno makambo bimala bana mike yo ndima oloba we ba aza mobali so na bina mwana muke aza mobali oka mobali nyosa aza mwana nanga te asoka aza age mwana nanga te se kaza mwana nanga te soka aza na age mwana nanga te se kaza mwana nanga te ondima mama ondima siko lelo yo ok ko pointer batu di doigt ke ba bimala bana mike oh yo moko déjà na télévision ya ondima yango ke obima na bana mike na bima na bon baza mobali oka mobali nyosa mama to za ba vidéo to zong c'est là yo et amoko tongo zo ko loba ndingo sala ba émission na wana yeba ke lo mo besina lobaka ka to ne ko c'est l'émission par rapport à makambo fona ki na ngoboy te ba réflexion de la binoté et lo mo beso lobaka yo moko ko contredire en lisusu o lati sango batu mususu mais yo moko so lobaki yo moko posant na kati. Mais c'est dommage, hein? C'est vraiment dommage. Bon, que non déni. Bon, ça m'a comme on déni vraiment. Bon, ça m'a comme on déni, maman. Eh, oui, mais ça passe, hein? Et ça vraiment passe. Les kamba bijou la reine, oh, bijou la reine, si la boy pardonne. Et où t'es qui n'a pas mais on s'est porté parole à si là. Malgré que, donc, yo moko se sentir déjà qui. Makambo yo donc eke mabe au centre déjà que ndé 7e bagarre lobby bongo eza yo parce que yo moko déjà omi bimi c'est yo moko déjà lobby ke ngande na zaboye yo ne mutu aka ko régler ba compte dernièrement le ta kolanda moi mikolele kama mbayi butu mama Thérèse yo ndo lobaki ba coup ba sangisi mbongo ba sangisi mbo ba tindela ki yo pesi butu non yo za porter parole. Si vous voulez que émission il faut assumer. Et assumer déjà qui déjà. Si vous voulez assumer, t'es pas belle vie. Il faut assumer maman. Tant que ya kayo pesa ka ba compte rendu ya o pesa ka ba compte. O pesa ba compte rendu à si là. O la sabiso niveau yo conseil ka si là niveau yo ndé muto lo ba de ba makamsu o ya salaka. Que ne non niveau voir même kutu batu mususu yo ndé muto pona na film ya maman. Ben fiance ezanga tina yo quand tu es tu t'en le bateau yo karaté qui yo nem to pona rabat tout na film mais ce n'est que normal ni on soit là pour pousser batu vers bino pour que bat batala que Thérèse peut apprendre rabat na film na SB tikana zala bien na Thérèse tikana sala boy pour que Thérèse peut abenga na film étant si la uka tuna kae to chanan au moni mutuba makala to mondeni l'émission ça là yom to loba ke yo batu na rappel yo moi pour lutu ba ndiko luka batu nous sommes des influences pour ça sur les réseaux sociaux et avec influence pas moi que té même dans un monopole kuna tikana zane be tikana kende na eboy mama Thérèse ezanini sambela po 7e bagarre lelo 7e bagarre comment yo pele le so botem na 7e bagarre bandi guerre na 7e bagarre yo ko ka 7e bagarre o ko ka ete maman au fin de 7e bagarre lesbien yekuto moins abima na télévision aya ko loba likamba banda ko sala pa tika e bongo bino boza ko bombama o bombama ti lelo bob malaba na mike ti lelo mais au moins muninga tout le monde baby que 7e bagarre a changé 7e bagarre comment ko sambela. Et bien, 7e bagarre soit continué dans la vie, on a malade au 7e bagarre à Bella Kamena. So les lois, nous sommes passés les grâce parce que l'on comme nous voit ça dans la vie, à témoigner. À témoigner. Maman Thérèse, aux ambos, maman bête,
pembeni ya silauka toza kaka awa toza oza vraiment mbuma mabe po oza motema mabe omonte mon président Caleb na bana nyonso oyo babima na sinark oyo mpenza ke mwana ya mabe oyo baba mwana bilaki eza nde yo omona ata président na akiparala yo so mona président Caleb mpe ndenge azaka bana oyo akontaka yo so mona akontaka yo te parce que oza mwana oreflecta image ya sinark te oza vraiment différent quand nde balobaka baexception bazanga te bino boza baexception ya bacomportement oyo bizarre oyo bozalaki na kati ya sinark babino bamatereza babino eya na sens ata moke te eya na sens ata moke te esimba te si réellement yo oyebi eloo te si réellement yo ozala na o porte parole ya silauka te parce que eloko nini oyo esui yo na bapropos ya 7e bagarre eloko nini esui yo faut ka bamona na télévision faut la fait que yo nde ntango bayaka kotyona bacommentaire ya ono nde babengako wana bakumisi wa yo omoni succès wana omoni mpena ke winga nde nakoma esika yango ngande yo mama mokolo boye aussi respecté te 7e bagarre wana ayaka kosala émission na osentir que oui moto azoraisonner aosentir que azoraisonner c'est pas qu'azalaka crochet na belle non mais ayaka kosala émission omona ke moto aza na ye netre ane na tata azoloba makambo ezosalama oyo azomona mais yo ndo conseillera silauka yo ndo ozala na eti soki nani oyo bijou ya reine ndenge ayekosenga pardon yo oyebisi non oyebisi silauka non kondima te yo moka wana mpe koloba ke silauka boyi pardon wana en tant que artiste au moins que bino boza na trouble to boyi te keke soit babe ya bijou asaki moto ayekosenga pardon bino so bolimbisi te so silauka alimbisi te mais nzambe na likolo alimbisi ye oui ya nzambe na likolo alimbisi bijou la reine nzambe na likolo alimbisi bijou la reine bino soki silauka olimbisi te bino bolimbisa ye te mais on s'en fout et ça fait nzambe na likolo alimbisi ye et puis kofunga mwandeni façon bino bofinga bijou la reine yo au moins kuta yeko mikitisa façon bakulu na bafinga bijou la reine façon bafinga ye po ezaka ye pour les accueillir tellement azali na posa se réparer na ye azala bien bijou la reine so lelo asala ba réplique lelo c'est parce que bino bo finga ye ceux qui lelo asala ba réplique lelo bijou la reine ya ko c'est parce que uta pa la bino ba finga ya ndenge moko ya kozoko idete tina mobali na ye ndi bijou la reine akoma pe ko sala bongo toutefois ezonga ka retour bazong saka ba retour mais amo ya kokine ete asali ki asala mondinga asali on n'est pas kena moi siko albino boboyi bobo olimbi c'était mais so bolimbi c'est nzambe censé nzambe na limbi so to viva pona nzambe so to vaka pona batamo kile le non belle vie quand la patronne mais ça passe ozomona bozo no réputation bo baby sana bino ma beso ki nzambe na lobina mais so nzambe na lobité nzambe na décidé ti en tout cas désolé bo baby sana ndelo so bolingi na olie fufu na nga mikolo dona chalenga ma belle vie quand la patronne aloba makamba solo bino bokati nde système boke na makambo nde boke na bokoma ofuta ba mbongo makambo bino bosala kasi ko bakizela yango bato bafuta kambo bino nde bosala yango bino nde babakuluna na basilauka na bato na yo bino nde bosala yango bozana pona kofuta bato bambongo yo moko Thérèse na monoko lo bimisa na émission ce qui émission est ba bimisa na émission mi yo kindengo lo bakiki babaku basaniseli ibutu mbongo yo ke kotika siko banani baza ba malfaiteur banani bazo jouer na ba jeu oyo banani tala niveau donc bino nde boza bo s'arranger na bino bo ba mbongo na bino ba mama oyo ya poto baba kuluna ya poto mbongo na bino ya pasi mbongo akayo ya pasi mozimbo kono senti po sala mabe bo sala mutu mabe bo tinda na bino ka ba futa mutu moko boye po a sala ka encourage ka belle vie ba fute po ko bala ngambo na bino ya un jour makambo eyebana kaka ndenge bana tisuka omeka nde bokeno ekoyebana
bato babandaka makambo asala mabe ekoyebana ke kobima vérité nyonso ekobima na bopete succès yango oyo bozwi esila yaya sila uka so olinga kozwa succès na ndenge ya boye bafan na ofo bazwa mbo bakanisaka po bapesaka bato bacorrompre baartiste nyonso baza pembe na belle vie bacorrompre bango me bino bobakiki belle vie tapesa bato bambongo tika olelo bino bokuma bosala bambongo poto Thérèse ye beaucoup la télévision comme c'est que baba ko basangi c'est ki mbongo loba nini makambo bino bakizaka belle vie asala kango bino moko de bosala ngo bino moko bosala ngo sila uka sala en cachette so pele ki sila uka nem tasangi ya mbongo wana ai to ayi c'est ki bongo sengi mbongo pesa ibuta c'est ni kamba bien ya zo maloko c'est loté nana oyeba bino moko boyebi secret de boke na makambo ngo mais bino bakizaka belle vie be pesa bato moko bakanga manai bato balobela kae to bato baloba bolam na pesa suko bino obo sele bimi kutu déjà na télévision ya belle vie boloba ngo ka boloba na bomona preuve mais o suko ya bino moko oyo lobi ya ibutu yo moko bimisi na munoko lo Thérèse o be ya mo pose la sagité moko osala ba makambo be choloba no ozala no sagité yango na la télévision opoya na télévision faut za sage faut monter ça balola munoko na yeba ki makambo na olo bezotika et surtout monde toza na monde ya YouTube ba vidéo ezotika alors yebaka nini oyo za koloba pa batu yebaka message nous transmettre nyonso zo sala ba vidéo surtout ba vidéo comme na ko j'aime qui suffit ka ba bengo to ba ndeko sa musala to dekina ba préoccupation moko bo Thérèse il faut tika pour que cause l'émission pour ba mona ba sentir que wana Thérèse dans les kaki wana ceux qui maman kuluta banane ceux qui baba kulu na ceux qui banane ba kulu na bino nyonso ça fait très mal bozo ko arranger ceux qui boshke ko se fixer na théâtre té OK ko diembele pas si la ou ka pose fixer moko boye na ndinga mabe mais c'est pas normal hein c'est pas normal natanga ngo du succès malonga succès ya malonga yo zwaki succès ni ya malonga olgo diembele na sima c'est vraiment malheureux hein c'est vraiment malheureux mais to kendika na makambo to kenonde to kenango to kenonga ilo ekamusinga ka parce que batangi kombo na yoti okapo ko va no kimia batangi kombo na hotel ce que batangi kombo na hotel yekamba moko c'est ça batangi kombo na bozana ba problème okanga na likambo et elle est somme et elle somme ba hypocrite na maman a bien moko hypocrite bisa kombo pa beke ye moko na hypocrite liboso yango le tout le monde est hypocrite po yebiki yenda ka mutali liboso bo yabo yambo izande yi le reste ba olanda kana sima est-ce qu'on est des la bosse ko c'est moi semblant mo beneti yoza ngoti ok yo monde za di nombre o mitie na kaka ba mona ke ye mo pa mitiaki hypocrite. En tout cas, la famille, vous s'abonner, vous partager, vous liker, vous bientôt consommer film. À la prochaine.